Salugisiza tate kikusalanga Dikemberinga didi yamigedi ilomekanga Yayana di kamwana minafuni Mena kumundu kusei mokwe Yayela numamwe Kima mulu kudana Yayela numamwe Kima mulu kudana Yayela numamwe Kima mudiaka Yayela dikemberinga didi yamigedi ilomekanga Yayela dikemberinga didi yamigedi ilomekanga kumazi. Bonjour chers internautes, moi c'est Delouz Image, un des journalistes de l'émission Radio Retour à la Source. Comme nous avons l'habitude de recevoir et de vous faire plaisir à travers le messager Coco Kimpoulou, nous le recevons encore aujourd'hui dans votre émission que vous préférez beaucoup, que vous aimez beaucoup, l'émission Radio Retour à la Source. Donc je reçois pour vous aujourd'hui le messager Coco Kimpoulou. Bonjour messager. Bonjour, Yemoro, ndeko journaliste, natondisa mine sengo ya komona bino tango nyonso na musala obo sala ya kotombola lokumu ya nzamba bakoko na biso pamba te utakala loposo moindo ebungisa credo o nzamba pesaki biso pona réalité ya bénédiction auto sengele tozala na yango nyonso ezala ouvert mais moi lelo tozali na bokeseni makasi ndela pesaka mbote mokili mombande bolandaka ngai bozala toujours na continuité wana pamba te mabombani ya makambo ezebele oyo tosengeli to établir pona kozongisa biso na réalité ya un monde nouveau tozoloba Congo ya Sikado na pesaka mbote na ba réalisateur nyonso tu ya Radio Retour à la Source bolemba te botia biso toujours appui pona toke liboso pe baye o nyonso bazolanda biso bo soutenir biso na ba matériel o ekopesa ke efficacité ya radio et marché pona boza bomona nyonso o boza nango besoin. Messager tokutana lisusu lelo pona kokundola makambo o nyonso oloba na ba émission passée tolingi lelo vraiment oyebisa biso makambo o nyonso oloba na ba émission o yeleki o bandeko batala ba sepela nango o vraiment ezozongisa bokoko na biso ba makambo wana nyonso connaissance wana nyonso ndeko messager ozwelango wapi matondo mingi pona mutuna obosili kotuna ngai pamba te makambo ezebele nalobaki ete nzamba bakoko na biso nzambe pontole ndamba nzavelela apesi biso 16 740 000 mémoires apesi biso 444 000 livres oyo kotambusa évolution ya un monde nouveau babengi Congo ya Sika apesi biso 444 directions des études. C'est que na kati ya réponse on a kolobaka ke makambo so tozwi yango wapi elingi kolobaka biso na génération oyo botami touti na ba religion différent mais na 1995 moko na biso loposo moindo babenge Koko Mangongele akutanaki na Mvuluzi Kimbangu en personne en physique nde Kimbangu abwakaki soyi na ye pe atutisaki oyo tobenga suki na ye ya pembe na mbunzu ya biso oyo tokutanaki na ye apesi biso oyo tozokobenga récit ya enseignement ya l'homme noir au babengi le quoi cahier en charge donc ils ont la précision la détermination et évolution ma cambunion sont ndeni to gérer mboka na biso ndeni to protéger ma bele contre l'érosion ndeni to protéger ba nzete na biso pona epesa biso o tozo benga le quoi ba échauffement climatique te ndeni to protéger ba mai na biso contre teme vis-à-vis ya ba exploitation donc makambwana o to lo balelo to kutena Mvuluzi Kimbangu ya Ntungunwa oyo lelo kombo na etamboli mokili momba me bato ebele bayebi principe na caractère na été yende mta apesi biso makambo nyonso apesi biso mabombani ebele ya bandela mokili alakisi biso esika mutu mwindo auta apesi biso écriture na biso baafricain oyo tokotamwisela mokili puisque lelo africain azo dépendre na makambo nyonso siko biso tobotami na mayele ya sika oyo tokolongola siko système ya kodépendre mais to remplacer mai o bapesi biso pa bakoko na biso comme cahier en charge la mesa ya etando ya mokili mobimba sur base à 510 millions de kilomètres carrés pour na epesa compréhension pe etia éveil de façon que tozala na égalité na tous les peuples du monde donc boyi mutute nzambaza pour na batu nyonso ndeko messager quand tu dis que non pour kutanaki na ndeko na prophète Mangongole prophète Kimbangu est-ce que kokutana wana ezalaki physique to kokutana ya esprit ou bien kokutana ya ndenge to mesana koloba na monoko na biso ya magie est-ce que parce que makambo zo loba vraiment ezo legela mitu ya bato bon tokutana na Kimbangu en physique en os et en chair et en auto te que on a là non na Kimbangu non face à face boenda zo pesa biso ko ba contenu op atindi biso to remplir ba effort ya ba travail et lingo ba jusqu'à présent de toloba Kimbangu n'est pas mort sur les plateaux du 4 janvier puisque moi en 1959 avant de l'indépendance bakoko na biso bakufa bakoma ba esprit ba bima qui ba se manifester comme ba soldat mikuse ba bengi ba mpadi lelo pe ba bengi ba Armageddon
Ça veut dire makambo wana ezo ya malembe elingo lobake africain to congolais kondima na témoin kozala témoin liwa kimbangu te puisque za bato musu bazwi cercueil mo babi ke kimbangu aza kuna na kati mais biso siko to botami tant to kutana kimbangu alobi bana oyo eza na cercueil wana eza ekeko ba mindele mutu ba tripoter yango. Ça veut dire bino mokende boyebisa bato nga mona kofula mupepe wana ekolanda tie sika lokuta eza kobimisa lokuta likolo na mesa mpoasa nde bakokanga lokuta wana seke bato bazotamwa na lokuta bayeba kengala na bango elingi osila pamba te na kala mingi te toko recevoir mupepe asika babengi yango nettoyage ya NVTT. Donc soto si mituna o bolingi bokundola na makambo etali ba émission nyonso tosala tokoyeba tokomeka expliquer moi muke makambo etali nettoyage ya NVTT eza nini donc mupepe asiko ezoya kopesa nouvel ordre mondial. Mais maintenant, par rapport, il y a Oyetali et Bembe, to corps Oyo et Bengami Namboka Kamba. Vraiment, que Wana Ezali, Simon Kimbangu. Est-ce que Simon Kimbangu, Namvulu Kimbangu, Motomoko ou bien Kaka, Nenga Bamindele Bamesana, Kanga Kabiso Naba système, Moko pour connaissance, Nabiso et Bimati. Yo en tant que messager, Oyo Kutani en physique. Combien de millions de. 16 740 000 mémoires. Voilà, coûte même l'équipe ordinateur. Oui, l'équipe ordinateur. Et ça, la coûte de l'ordinateur, je suis les capés ordinateur, à marque au Mindele, à l'Axabiso Lelo. Maintenant, pour la vision partie, on a pour nous, en réalité, on va bomber pour nous, on a tout au Kinde Kotala, Ezaïete, or yé Azanaïv. Bon, et ça, la réalité, pour cette ambition de coûter un cahier en charge, dans un dossier. Oyo to traité na bandeko na biso ba tambusa makambo ya kimbangu na niveau ya nkamba puisque batu o baza na nkamba bayebi makambo ya kimbangu te ngande na oloba yango ngako kipulu yeyo puisque na mona kimbangu face à face yango mona telemi na obanga mutu moko te mais nazo vivre na réalité pe na espoir o nzambe pour mutu lendo mbanza vele la pesi biso elingo lobani elingo lobake depuis 1951 Kimbangu azaki na prison ya Lubumbashi. Wana nyoso yebele yango wapi yo na 1951 nani opotamiti. Mais c'est normal na bika na kutene yene mtatesi biso siko cahier en charge. Donc cahier en charge yana na capacité à 444 000 livres ekolobela ba détail tout. Yango na bika depuis 1951 Mvulusi Kimbangu azaki na prison ya Lubumbashi. Loko azaki na kati ya prison Lubumbashi. Na kati ya makambo wana nyonso omona ke ba mindele batiaki na prison condamné à mort puisque akoma na Lubumbashi na 1947 asali otobenga 26 ans de prison na 1951 c'est kakokisi 30 ans de prison donc tant kokisi 30 ans de prison ayebisa ba mindele ke ngai prison na ngai esili na kotika suna prison te il faut na kende kosangisa bana ya bilaka onga na kotinda bakoya na ba forme nyonso ndomo lelo batu balati ba photo Kimbangu lelo batu batambola makambo Kimbangu malgré ba misusu na bayebi ba principe na ba caractère ya ligne de conduite européenne ça que force wana Kimbangu et se manifester kati na biso siko ba mindele batali siko ke Kimbangu alimwe bango na kati ya prison donc akufa te ke obatie na cercle alimwa maya lwalaba efungwama Kimbangu akota na kati ya maya lwalaba tanga koti na kati ya maya lwalaba lobi na kesangisa bano nga na kotindela bino ba mindele ba ko traiter ba dossier nyonso ya mabe nyonso o bino bosalaki ba noir ça veut dire boteka ba noir na esclavagisme ba na ba ya sabino nombre ya ba noir ko bino bomemaki na boumbu na mikili na bino ba isi aibisi bango bino ko bino bopandi ba foyer ya ba noir musu bazana ba mikili poto bazana ba Amérique ba isu ba famille na bango te boye ba ke bano nga na kotinda ba koya na esprit divine ya nzambe mpungu pona kozongisa ba noir wa nyonso na ba famille na bango ça veut dire musala ezebele soto ba minde ba publier ke Kimbangu est mort puisque alimwe bango ba mona ke so ba ibisi so ba noir ke no Kimbangu akufi alimwe to mona ke Kimbangu aleki bango na puissance nde ba eko sa siko lisolo ya falsification bakiti na Kinshasa bakutana papa Diangenda bakotisi siko na circuit ya masolo nzoka ye ayeba makambo te puisque azaki na mwana Kimbangu te mais tout alinga na circuit lokwa Kimbangu abande ko kende pa na bango par relation ndenga bikisaki tata mwasi na bango babengi ye mama Kinzembo ne siko ba minde ba tripoter siko basali ekeko sous forme ya Kimbangu euti Belgique ba pesi ngo papa Diangenda na cercueil o ayaki na na Kinshasa et komaki le 2 avril 1960 so total numéro matricule ya tombo ya cercueil eza na nkamba o batu bakena bafuka mela abande onyoso mukili mona eza bino so yo leka na nkamba zo kanisa ke kamba ya Nouvelle Jérusalem bokosi pour Jérusalem ezaka na Israël papa Diangenda ke na Israël amoni mboka batu babengi Jérusalem ale a copier makambo nango aye ko bamba yango pa na biso donc tokozwa ba malédiction po tozo changer lolenge ya mboka na biso tozo changer même minoko o Kimbangu lobi siko ke to luka to zongisa minoko na biso en valeur to sala ngo ba université to sala ngo ba école puisque ezali o tozo benga bokasi ya bomoto na biso puisque so lelo ba changer o minoko
Toma changer bino minoko. Au moins que biloko na bino mususu ebunga ba identité ko yeba na te. Le loto koma biloko mususu emona na raté. Le loto mona biloko mususu et to mona lokwa ke uta poto. Donc uta poto te zaka biloko na biso bazwaka ngo depuis époque coloniale na esclavagisme pona ba ke ko egeye partie à terre na bango ezaki oto benga lokwa désert. Donc pona ngala ko loba ke kimbangu akufa te ba kimbangi stende ba sali tripotage na makambo kimbangu bazwi cercueil ya muniato. O ba mindele ba pesi bango pona ba exploiter ba tumbongo ba laksa ke kimbangu kuna mais biso to botami toye na décision na traitement dossier ya ko bimisa sous cercueil wana na nkamba et que na stade de martyr to vérifier yango puisque mkoto tumo la cercueil wana nkamba pour vouloir ou pas cercueil ko bima. Est-ce que cercueil ko bima on a exactement ce qu'il faut nous ko kondola cercueil. Est-ce que ce monde a été ekoluka mindondo sur le plan politique et sur le plan ya religion au moins ngote mais ate luki mindondo il faut to luka siko ke mindondo kutu eza pona to traiter makamba la moko mais so to zo bomba na siko ba vague ba génération ezo ya tango yo comprendre makamba ba découvrir eza ekeko e kangi mboka epesi mal chance na kata mboka seke esenga ka ke to bimisa yango au cercueil wana eza numéro matricule ya 903. Donc papa dianga ngendo za cercueil wanga zaina na botamite ngasi ko na holandela dossier au par rapport nde na kutana kimbangu antérieur église kimbangiste aipsinga ke mwana nga za mkongo te mwana nga na bota te mwana nga zali o tozoko benga mwasi mobali ya mwasi anoko na ngate nde bango basali histoire ya kobalusa makambo kimbangu yango lelo etieki kimbangu na se ya bayuda ekomi ke kimbangu ele envoyé spécial de Jésus mais tant osali kimbangu l'envoyé spécial de Jésus après bobimisi sous Jésus musu ya mutu mwindu babengi ye papa dia lungana o abotamaki le 25 mai 1916 puisque na ebi bino nyoso famille mbande bozali donc na débit na mino na makambo na mino tuto yesu ko pona to vandele ko na mesa to traiter makambo sans corruption pour kimanga bike o ndima corruption ba okanga na prison ezaka na se amai babengi prison mbengu prison ozo kanga batu nyoso ya bakanai o bazo détruire mokili donc c'est ça na ko lo babon ndeko messager parmi makambo onyoso oyebisi biso o soulever moi momoko ya monene to parti moko ya bien o vraiment ko pesa biso lisusu mayele olobeli na likambo ya nettoyage ya NVTT elingi olakisa nini matondo mingi mutuna nyoso bo tuna ngai ezopesa ngai sengo pona komanyola pe kolakisa batu nyoso ba olanda biso bipai na bipai donc soto lobeli ke toye na sujet te mais lelo toyika to répondre mituna nyoso elekaki na ba émission nyoso o to sala to kota la place to suki par rapport ya otobenga ngonga topé emploi du temps mais to lansaki eloko ezoya kat na biso eza nécessaire to lobi ke toza na nettoyage ya NVTT ezoya ça veut dire nettoyage ya NVTT za mu pepe o ezoya ko balola makambo ya mokili kolongola lokuta kotia siko vérité ya Nzambe kotia séparation entre bato batambo na kibokonza makila na baye o bazana makila te na maboko na bango to na misu na bango bangwana ne Nzambe akotombola bango pona évolution ya un monde nouveau donc so na tangi na écriture na biso ponga ko magama kam na écriture congolais écriture africain purement congolais babengi on a Chikongo alphabet à 23 lettres alphabétiques puisque jusqu'à présent noir azan écriture T ça veut dire azan a secrété na kati ya boîte aux lettres mondela contrôler ba secret na biso mais soto bimisi ko écriture na biso to tient ngoli ko na mesa to koma ko na secret vis-à-vis ya tous les peuples du monde on to lobi que nettoyage en NVTT ezali mu pepe ya PV ya Congo oyo ezali ko ya pona ko sokola mokili mobimba et ko dévoiler tous les secrets cachés de l'humanité oyo tozoko benga ya monde pe ko pesa biso activité ya vision du monde na otobenga explication du monde pe ko pesa biso otobenga nouvelle orientation des programmes otozo ko benga ya ko silisa ba guerre nyonso na mokili eleko ba trouble nyonso bato bazo tia kata mokili o ba guerre na Rwanda o ba guerre na Est à Congo to ko silisa ngona minute mais pas de tout si ça ngweza likambu ya compréhension na kati ya mboka momba ba congolais nyonso to sangani to ke na liesen na biso ça veut dire congolais ok na Jérusalem était pour congolais ba chander adresse comme emba Jérusalem mboka ya sika non moral ne beba akoma buleka kotika Congo ok Jérusalem ok bato Jérusalem bazo ko envier Congo puisque ezali riche koleka ba mboka nyonso ya mokili on to bi ke o to yena ngwa NVTT et yena vérité ya ko o to ko si ça ba guerre na mokili pe ko condamner ba esprit malfaisant nyons tout ba fonctionner sous te poto mona pe mundela kanga esprit aseli aquarium atie kuna na kati c'est que biso pesko to botam na mayela sika oto ko kanga pe esprit oyo ezoko tombokisa milimo abatu po batu bakota ba confusion ya ba guerre sur le lomoni christianisme na musulman ba obunda ba guerre c'est que esprit ba osela kuna na kati eza Nzambe te eza esprit moko ya mabe ya on to lobi ke na kati ya makambo ya nettoyage en NVTT toza na lieu saint na biso ba benga ngo matadi mayo
donc Matadi-Mayo ezali premier marché mondial avant Zanzibar. Et Salamaki na 1717. Ezali côté nini na. Ezali kuna kota Cité Verte. Na nzela ya ba Congo. Mais ukoma ba Congo tezaka ngambu ya Kinshasa ba koto ya otobenga lokwa Munga Fula. C'est que place wana ezali place bakangaki 65 prophètes noirs, 32 prophètes ya mibali, 32 prophètes ya basi, 33 prophètes ya mibali. Batia bango na ba kesi ko bato anyo so ba limwa na tourbillon bazinda na sama belé sala libulu ezanga profondeur. Siko libulu wana koma ko refouler mu pepe moko o ezo ko détruire l'esprit maléfique nyonso o ezo ko tia ba trouble na kati ya mokili. Donc elingo ba ke ba mindele siko ba ya ba betona libulu wana. Pona ba couvrir mu pepe wana po ba ndeko mona ke soke sali retour ezo ko détruire ba auto benga esprit maléfique ko bango ba ndeko ya nango et dominer monde et dominer Afrique et dominer Congo po bango bazala likolo na biso bazo ba bénéfice ya biloko nyonso bazala nango siko ndaku wana batongele ndako ya 4 portes bapesa ngo siko na maboko église kimbangiste bapesa ga ba don o to benga ya corruption po abomba ka bisika na don bisika na sika o papa mobuto bande ko grimacer ba mindele ayebisa bango l'Afrique informe d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ezate puisque alba recours à l'authenticité to boma ba kombo nyoso ba bakisela ki biso to zongisa makamna biso ke so za ki Blaise Longwe o tira ka bongo so za ki Jean Longwe o tira ilunga donc il y a ba réalité message expliquer pardonnez nga na zonga mamo ke na il y a authenticité oui. Papa Mobutu défunt Mobutu a levé la carte mais en tant que messager bomona kango ndengeni mais ezalaki bongo normalement misalo to sengai to sana kati ya mboka ngwana pona ko sukola mboka pona ko petola mboka mais soto sali yango te ya lança e kaka ezali ba grimace azol bangisa ba mindele pona ba pesi ba grade ti komisaki maréchal mais azali na capacité o sala ngote puisque ndenga ndeko tambola protection ezalaki na maboko ba mindele ya mo biso to yesko lelo to dévoiler 70 directions ya magie au église catholique azobomba ba okosa batu soit disant que ba ba osela nzambe mais OK ba osela ba esprit malfaisant pour bazana ba esprit moko ya 70 anges wana to bengo ba Gabriel ba Michael mais ange mutu mwindu na kati wana mona na raté jamais to mona o ange ba chinois to mona kaka ke ba européen ba romain ba triquer histoire mo ba bimisi ange mundele ba bike kombo na Gabriel ngo biso to botam siko to eto kanga ba ange tout to la saba siko ke na trône nzambe ba koko na biso nde ba zingi trône mais c'est pas les anges puisque ba ange bazali ba personne physique lo ngana yo basalela ki ba composition naturelle ya nzambe na ba ndenge moko ya mabe yango ebongoli banzoto na bango bakomi na mapapu ça veut dire soto muta mapapu akiti abatu ba okima mais ngana okima te na okanga il faut na sambisa yeke yo zui mapapu wapi ndeke ndem tazaka na mapapu muta tazaka na mapapu te donc voilà un peu ça makambo eze belé to expliquer batu po lelo batu ba mwindu bakoma otala même ba histoire ba ange na ba film bakoma croire na yango batu mwindu bakoma ozwa mundela ina histoire na le 3 5 mois 1491 aina histoire aili biso Jésus en physique te mais aili biso ekieko na Jésus na croix na Marie. Asko batu mundu bazu ba photo ba tina banda kuna bango bakomo confirmer que c'est le véritable Jésus. Ba misuku bakomo lota Jésus. Ya onto bika ndeko place ozali oyebi no Jésus te. Makamwana ba yaki na ngonde ko ya pona ko bungisa biso chemin na biso. Mais biso to boyi mutu te to boyi mundele te aza peuple ya Nzambe. Biso te na bolingo Nzambe pona tous les peuples du monde mais mutu na mutu asa la façon o bakoko na ba pesa ki définition ya ko se communiquer na Nzambe. C'est makambo nyosto olobi makambo ya ba esprit que ba esprit et tomboka ki. Voilà pourquoi on parle il y a revolver que l'Afrique est na côté gâchette. Donc est-ce que ba esprit wana est ba esprit vivant ou bien ba mort ninge moto ba to ba kufi ba banduko salela ba esprit na ba. Bon, ben esprit ezali nini mutu akufi a changer attitude ya vie. C'est que nzambe tonga sala mokili a tia réalité mo que mutu akufa raté donc les morts ne sont pas morts. Mais a tia ke to ume na kata mokili to nuna colonne na biso gumba mitoko ka so tambola te à ce moment là okoyi ko changer niveau ya place ko vanda c'est que liweza ete ka mutu kanga miso akufa. Nde bible lobi ko to utama be to zonga be biso to boya ngo po quelque part bon ba lobi ke Elia likufa te apumbwa likolo c'est que ba contredire sous loi na bango o bache. Ya ngo to bi ke mukanda to yo contrôler ngo to yo corriger ba règles en kati par rapport ya exégèse. Donc exégèse c'est ça critique scientifique, il y a toutes les documentations oyo yaki sans que biso to zala lokwa biso za coloniser te to yesko to landela makambo wana nyonso tu ya on so total na kati makambo wana to mona ke chaque peuple a na orientation d'esprit naï par exemple na ko loba lokwa biso ba noir nyonso ya oto zo benga lokwa mokili mobimba esengai to ba ko identifier ba esprit na biso nyonso pona to kota na connexion na bango pona to kota na contact na bango donc so na lo makambo wana ngol ba ke depuis 1600 tozana un grand chef coutumier ba bengi Kuku Pemba ye mutala ayena style ya ba dread style ya rasta na mokili
dans style race c'est ça religion té ça style auto benga lokola koko kuku pemba zaki muyaka ye mutasala ki yango pe ye mutu tan royaume Congo ekufi akesala auto benga parti ya bandundu ya likolo asali kuneke bimisa mission kinzambi oyo bimisi ba premier intellectuel ya Afrique mobimba mais au moins le problème nezani aza esprit justice na biso ça veut dire aza esprit ya mukano aza na jour na ye aza na couleur ne otokosala pona to kota na contact na ye puisque na 1600 abimele ba mindele na Belgique na salle de réunion torche nil en plein hiver abisi bango ba mindele bo nyoko ba noir kwani ngana yo yebisa mino ko makambo bo sa ba noir eza mabe botika soki boya to sesa mino to kabamino obozango besoin boya to kabamino mais to travailler ensemble na cadre ya biloko nza mapesi biso eza na gérance ya ko aider pe na bino bozana mutema mame dans motema mindele ba bi tiens o noir ndeni abimi biso en plein hiver torche nil il faut to okato mutu to tiango na musée ya biso bokatinga mutu abakoko ekundama na mboka mususu te ekozonga kote uta puisque eza bibliothèque ma mekaki bakati mutu to bakati mutu wana elimwe kuna na Belgique ekei kobima ba moko na kikwiti na mboko babengi bulambemba emikunda miseke bakunda yango te me uti Belgique ndela kati yango moko elongwe sans avion sans nini ekokunda ma kikwiti siko lié wana etikala wana ba maser musu balimwa po bamona ke mabelane eza sacré bakoma yoke ozo yango po ba utiliser na ba science maléfique po science nzambe ezali science nzambe ezali kwa mutasali composition alambi pondu ba sai fufu ba combiner to benga liaison na mutale ayoki plaisir et ton discipline nzoto c'est que nzoto azana besoin makambo wana mais science yo to benga ya magie o eza maléfique ezali ba science nde bato ba sa ba biloko ya kubwakela bato ba maladie bambasu ba makambo ebe donc ezo dans tous les peuples ezaka pas noir te ko ki noir azana kindoki kala kindoki mundele sa ba avion te ko sa avion eza kindoki te ko sa avion faut ça ba caractère na kati il faut créer ba pièce wana comme sikoyo ko définir ba matière on nzamba pesi biso na kati ya mokili faut to rendre yango ba pièce yango to bike et ta la siko partie ya ko contacter l'esprit yango to bi pour na to contacter esprit ya kuku pemba journée na ezali mardi donc mukolo mardi ezali mukolo o esprit nyonso ya biso ba noir o etali makambu ya décision etambolaka donc so on a problème etungisaka yo olingo se défouler to o écarter ba problème wana à travers le sambo o to benga le ya invocation o kosela ngo mukolo ya mardi o sela ngo mercredi te o sela ngo jeudi te même mukolo nyonso to kosambela nzambe na niveau nyonso lingi mais to ba ke le sambo eza moko eza nde siko na ba partie belé eza na 4 orientations donc to ko bana ngo yango na utolo ba ke koko kuku pemba o akunda makuna na bulambemba atika mabele wana bato bakoma ekoke po bazwa yango mais ekomaki interdit donc soki na ndenga major zwa yango au disparaître mais ozela biso to kende donc ezali lié saint oyo tokomema bakonzi nyonso ya mboka oyo bazala na makila te na maboko bakokota kuna mpona bazwa lusansu bazwa pouvoir ya kolobelaka mpe bamindele ya koyebisa mpe bamindele ke oh mais bino bodirija mboka na bino kuna bazamba ya bino eza protégé bolinga ku muta kota te avokota zamba il faut senga permission mais bino ndenge bozwa pa na biso le bosenga gouvernement en place permission bosenga permission te mais bozoya bozo dépasser bango ça veut dire bino nde botie bango baza bana na bino bozo ko exploiter bango al bango bazo ko exploiter biso et on to bika ba kondi nyonso ya Congo bo fongola misu soko za mokondi yeba utilité mboko yozo kamba so za mokondi yeba définition mboko mokonza solo alinga te ke peuple na e makileta nga er nyonso puisque bokondi no yozana kimia te mais mokonza solo alinga ke peuple na e azana bonne vie aza kitoko ye azaka mubundeli comme mutu amaele batie wana pona ko protéger mboka mais aza mutu te ke ya kotia ba guerre kotia ba confusion kotia peuple na pasi donc tolobeli mutu te mais topesika conseil na kati ba kondi puisque tomonika ba pasteur bazo ko bango te ya ba kondi te bazo banga munduki ba boma bango mais biso siko to ba pasteur te po pasteur to bagela kisi passe temps koleksa ngonga po te yonini ayeb so ba ko Jacob ye mo kuta yebi Jacob te ayeb so Eli ye mo amona Eli tata la kana film nde mundela la kisa yebiso donc tozaka na bino toujours na kata continuité makambo toujours messager na cadre ya kokundola to sepri tozonga mwa moke puisque tozolobela makambo ya bakoko oui na parmi ba émission au sala olobela ka makambo ya liwa la définition de la mort oui maintenant na temps o tozali biso lokola biso boye oui tokoma kokunda bandeko na biso tokoma kotia ba croix est-ce que bakoko na biso na ba série ya kalawana tango bakoko na biso bazala na ba ne 1900 ba vers 1900 et quelques est-ce que bazala ko utiliser ba croix pour nako kunda to ko l'accès que ndeko na bango bakunda place telle pourquoi biso to tiaka ba croix est-ce que parce que toza ba chrétien ou bien ndengeni mais ba changer biso déjà adresse batu mundu bakabwana omona bozali botamo papa za musulman mwana za chrétien ça veut dire l'accès derrière ba changer adresse pour ata bokufi bokende sous même planète ité c'est papa za musulman ok na planète ba musulman o bon ba se prétendre yo pe mwana za chrétien ok na planète ba chrétien ba bien za paradis ba bien za enfer
koto Lucifer azaka mais biso lobi ke nzamba azaka na rivalité te elingo baka tangu batu bakoko bazaki na démonstration ko lakisa makambo etali les secrets à livre des morts balakisa que les morts ne sont pas morts mais tant que kunda mutu na lilita ezali na ba makambo o bakosala donc ezana ba sino bakosala mais ba sino wana ezali ba croate bande ko tia ba sini moko eloko ba arbre sacré o eza puissant et ko empêcher ndoki a pénétrer pour na ayo kang esprit de mort wana a continuer ko promouvoir nango to ko égayer nango magie na e donc croix ezali pentacle magique né dans le que toza na observation ya 19 sortes ba croix o ute na Rome et ya kisko na mboka na biso pona ko bléir biso ba tiango na ngomba ya mangengenge batie ba système ya ba cérémonie basala ba pèlerinage sur le nom de Jésus mais na kati ngoma mangenge pona ko bloquer bénédiction à l'homme noir donc bazotika biso inconsciemment pona tozaka toujours na ba trouble mental bango siko bazwa ba mémoire na biso ba salela yango pesa ba biloko misusu bato ba travailler na technologie lelo bazokota na ba dimension ko kuta na esprit mais esprit bango ba kuta na ngo eza ba esprit malfaisant yango moni ba création na bango ezo direte ba création na bango ezo pesa ba accident mbala kata OK soto kotina contact na ba esprit na biso ya bienfaisante ya nzambe c'est que to boyi mutu te so bala bike Elia bimela Jésus tamba betaki na CT selon film mindela la biso ya mise en scène to moni ke Jésus azolela Elia bimela na Moïse ça veut dire baza quelque part ba kufa te pour ba bimela pe na corps physique en chair il faut que to définir ba nzoto wana ba bimela nango bazwi yango wapi po mutu so kufi nzoto e baby yango to ba nzoto eza enveloppe mais na kati na azana si corps ya zo bomba il faut que to na ba définition to définir to benga les sortes les six corps wana muta yeba ke na kati nzoto na na zaka boy nzoto boy zaka boy nzoto boy zaka boy po so ba tayi mutu ke to uta mbele to zonga mabele ça veut dire mutu so avandi boy babotole mwasi omona a chauffer abosani ke basi baze belé so avane calme azosu mwasi musulem su alekiye mais omona ke kanda wana troublé na ba esprit o ba moro baza de ko intuitionner biso pona to misala mabe ba koya ba koto ilio ba peso intuition mi bomi OK ce qu'on a loi naturelle nzambe et pekisa muto boma muto mi bomi akozonga ka sute na mokili po mutu ne nzabo azali lokola mbuma nzete to kufa to kenda pe to zongaka par rapport à nini par rapport ya mutu soka kufi to mona ke gozonga na eza nini corps otobenga poso otobenga enveloppe et se formaka entre rapport sexuel ya mwasi na mobali mais âme na ba esprit na ba nzoto na musu eutaka na ba planète donc ezaka ba revenu ya bato déjà bazalaki na kati ya mokili mais bazo ko continuer ba parcours ya on a bike biso to botami siko to buka ba kwa nyonso poto to buki ba kwa nyonso secret obimeza bato musu tile baza vivant mais baza condamné na maboko bato ba quelque part ba osela bon ba magie ba osela bon ba mbongo ba osela bon ba makambo ya ko évoluer ba faire na bango na ba gouvernement monde ba sa makambo wana batu mususu bakenda kutu kolia ba cher batu na ba restaurant o ba mo ba yebi ba coin ke maman mo boye akopéraka na ba morgue et on m'a la petit privilège que mutu mundu soka kufi to mutu akufi fo ba mbome mais il faut total la système ya ko mbome ba corps nde ba koko na biso bande ko mbome depuis Égypte au moins que biso ezali na longue durée par rapport ya système mo ba yeli biso lelo système mo ba yeli biso lelo bazwa na système bazwa biloko kati nzoto mutu pona ba évoluer magie ya malfaisante on biso to yesu ko to intercaler makambo nya to kanga yango to lakisa ke diable n'existe pas diable c'est l'homme to kotia ba piège pona to suspendre makambo wana mokila nzambe ezongana bolingo ya solo o nzamba loba yeke trouble ezalate mais to za na musala ya ko développer mokili na pona vie za kitoko. Oui messager olobi qu'il faut ba buka ba croire mais tali sabiso le lenge pourquoi parce que to lobi que actuellement na to ya sikalelo to koma ko tia ba croire na zongo le susu motuna to koma ko tia ba croire na ba ville yo zolo ba qu'il faut ba koko bazala ko utiliser ba nzete o eza sacré imaginez moto afana na ba pierre mama panga moto afana na ville akokende ko luka nzete sacré pendant ce temps que ndeko akufi na ville nzete ya sacré akende ko zwango wapi libanga akende ko zwango wapi est-ce que libanga il faut azwa brique o eza pembe na ye ou bien libanga ka o parce que libanga to babanga yekesenité mais mboka Congo to lobeke azana réservation à 250 millions d'hectares où ezali na vierge eza non exploité ça veut dire na kati ya Congo tozali capable ya kosala ba musée ya ko prévenir déjà biloko wana ezala ka poto mona ta mutu akufaka nde bato bakimi mbangu bake place bateka bakwa basombi kwa nde bato bakimi mbangu bake place bateka ba cercueil basombi cercueil eliko ba système ba eli biso lelo ka ya kosala ba cercueil belé ezali système ya ko multiplier liwa po bakoka kala bazana ba réserve ba yebike to sa miso ba cercueil belete po to ebina mutu fa umela mais so mutu akufi brusquement ba méniser bazande ba osa cercueil sur place ba zuye ba kena c'est que to ko sala ba place ou ko réserver ba biloko neza facile que so mutu akufi ba place wana eza par exemple to sali le pierrerie du Congo
nakata le pierrerie du Congo to trier ba pierre o etala ka ba contenir makambo ba mort po ba koko bazaki na savoir ba yebeke ezala batu musu ba utiliser na tina ndengo mabe bazolanda ba bemeti na ba cimetière bazobimisa bango ba condamner bango susu na prison moko boye ozomona sikoyo nde na ucho yebisoke no mbengu acha isinga na mai kiti na mai mais asirika ekwanya lobeke mindele lokwa bino lingo liberaze no ate bozonyo kole ngana ke vana kata mai na kozonga tim kolo bino bokende no ka ozonga na orientation ba programme nyonso do bakoko baboya ki croix pourquoi eza pentacle magique pour bakoma rip wana eza retour interdit au pays. Ça veut dire les autres déviés, bah moi on va se retrouver dans ba mikile ba mindele pe kuna ba on va se ça ba on se ko ba travail forcé spirituellement pour nous renforcer makam na bango o bazo ko tekela biso mais ba ko ba tie ba nzete wana par rapport ya ko protéger kendoki ayate na cimetière aya ko joie mutu akufi pe bazaki so mutu akufi eza na ba prière des morts o to ko sala na ba pasteur ba sala ngote ba pasteur bazaka ba teika ko mutu akufi ba yemba kumisa ye na esengo alléluia kolo Yesu alongi etumba eza critique puisque mutu akufi ba ba famille bazana mawa mais bino boye beaucoup misande Yesu donc to bika to ye ko intercaler makambo wala mutu na mutazonga na dimension na na ba chanson na epo chanson ezaki na secret na yango ezaki na accompagnement na losambo ya maloba obino bokoloba par rapport ya réalité culture na bino mais le lo africain bungi yango moni akomi copier baninga makambo ba kwa eza ba chrétien po biso za ana Maroc omona ke musulman akunda ebembe na croate donc to koloba bongo. Maintenant, par rapport au monde de Yassika, nous sommes au temps moderne. Nous avons la stratégie, pour que tous les gens qu'on a biso na lolenge ya ki modernisme. Puisque biso te moto, biso to banda peut-être pas, mais ngana moni ko ba o ba sala pas monene combat monene ko zala na génération o ezolanda biso, c'est-à-dire bano biso to ko bota. Ni to ko tika la bango, ba stratégie ni to ko tika la bango pour que balanda lokolo ya bakoko le lenga kokunda ouais ko respecter ouais pourquoi to keneke cimetière te ndenge ningi bango bakoko zongi sa rituel wana pona ko zokaka na ko keneke kotala ko rendre visite ba mort et en tant que chrétien ba chrétien bala ba kende na ba cimetière ezamabe mais bakoko bazala ko kende ba cimetière ne to koko lié eloko wana pour que bana na biso va se retrouver beaucoup qu'on a bango, c'est-à-dire bazongi sa valeur culturelle ya beaucoup qu'on a vu. Mais aujourd'hui na mutuna moins bien, soko lobi bongo elingo lobake kimbangu tanga lobaye ke biso bana bilaka to koya beta gazon na bamindele. Bamindele bando benge mundenge gazon. Donc mais c'est gazon lobi bo beta ngana ke imena koya bomona nga. Mais po we babilembo tanga na olingana ya bomona bato olata ba photo nanga bato bakoma ka kolobela nga kimbangu bato ando déclarer ka ke makambo nga sali malgré votre tripotaki yango mais il faut vérité nango sani ebima. C'est que pour notre orienter banana biso, il faut tirer la bango cahier en charge. Donc cahier en charge il y a une détermination ezali na géographie africaine, pirement congolais. Tous ate munde à ça ba analyse que la Terre tourne autour du soleil pendant 365 jours. Maintenant tout ça les études tout monique ba temps bambo comme ça différent. Mon na Canada baza moi na biso a peut-être na Maroc to na Congo, tous ali butu. C'est que la Terre ne tourne pas d'autre côté de détails. On sait qu'à charge, ils ont un enseignement complet. Il y a biso babantu, ils ont un makambu nango nyonso. Biso toza génération motoye ko établir programme o ekotiasko bana biso na orientation. Ça veut dire toye na dotation ya kotika siko écriture na livre sacré. Il y a l'homme noir o ekozala na ba contenu nyonso. Makambo itali ko sangisa ba matière première po ko to sango ba pièce makaya en charge wana za na makambo nyonso makambo mabala makambo ya kobota ndenge ni par exemple na kata kaya en charge zo la biso ke zemi na libuma mwasi ekotaka après 12 heures du temps mais au moins que après 4 semaines et osala moulay 1 cm ya tige al mettre donc moulay le roi tige al mettre après 6 semaines et osala ni e panzani mbuma na sangana makila ne panzani et kenzo to mobimba nzela na nzela après 4 semaines sous ekozonga na orientation mon comme ezoya na chaque partie du corps. C'est que moi si soit dans zemi il y a 4 mois ou 5 mois, il est interdit à kena na ba wenze ba place ba makelele na ba matanga puisque zemi o dans nzoto moi si na 5 mois, moi na déjà ça complet. Azo ka ba brûler nyoso tozoba na libanda. C'est que ce qu'on met moi na azan zemi 5 mois, moi na zo ka makelele place nyoso to moi na ko botama. Caractère ne ezalaka ke oyoka ebembe, moi na mke wana ke. Kasi ba trouble na ngolo tole to mona ngo partout dans le monde na génération na biso au moins ke bembe mwana mki azana ke ola ke lala akela late
Donc désordre des ali photo meka ko bongisa ba makambo nyonso ko la réalité ya alimentation na biso ba bantu makambo tout donc biso de ko tika ba na biso kai en charge on voulu kimbanga pesi biso mais kimbanga lobe que génération mse ko lekate to komona makambo wana par rapport yande lobi que ba na biso ni mbo bénéficier mingi c'est normal mais biso ko photo tala to bunda combat auto zo bunda pona to mettre fin na makambo nyonso to faciliter ce ko via ba na biso ezala kitoko. Merci messager Kimpulu na moni que pona makambo itali kai en charge to ko lango na mission okoyaka. Donc messager Kimpulu na tikili au micro pour que oloba en quelques minutes oyo comme conclusion. Bon, dans conclusion to ko loba ka ke premièrement to pesi na mbote na auto zo ko benga lokola ba combattant nyonso o bazo ningisa mokili moi lelo à travers combat Kimbangu. Et lingo loba ke Kimbangu loba ke ton biso ba bilaka to roya to landela makambo ya to mi pesa na makambo ya auto benga corruption te. Puisque corruption ko boma biso corruption eza batu o baza na politique ya ko yiba biso mayele auto ena ngodo bazo ko envisionner na étoile na biso po bango ba garantira toujours ki bo kontina bango. Donc to bike bana bilaka baye bazali ba konja sika. Oyo ba otamwa na makilate bango nesiko ba kozwa yenda. Ya ki bo konji siko ya sika oyo ekozwa nouveau départ pour na makambo eza ya sika. Manger kozate, kindoki kozate, planification makambo ya kitoko. Ya on a vu que na pesa mbote na ba combattant nyonso na mikila poto partout na ba Kinshasa wapi. Donc kombo nzambe yakoko na biso eza bisika nyonso mais conseil ka to pesa na kati ya biso oto benga lokwa ba combattant to koloba yango ete utaka na bakoko na biso bokoko etambolaki elongo na ba kapita mboka. Donc bonzambe etambolaki elongo mona ba kapita mboka, ça veut dire eza ran moko. Ba kapita mboka na to bengi na lolenge na biso ba noir. To na lolenga biso loposo moindo mais na lolenga ba mindele yango ba bengi la politique. Ça veut dire bato bonzambe bakozala ba conseiller ya bato o ba otambusa mboka pona bateya ka bango ba idée ya malamu bango siko ba mettre kango en pratique. C'est ça ndenge collaboration ne kotambola. Donc c'est que biso to lobe ya Kimbangu to pe o ba benga ba combattant to luka to za na caractère na principe ya Kimbangu po epesa biso force ya détermination makambo nyonso oto linto sala pona kosukisa na pesika mbote na oto zoko benga lokola mama Mutombo Sanza avandi kuna na mboka Ottawa mama Kongo ba mbote belé puisque ba véritable mama Kongo ba koyeba bonzambe na biso na source et koza ya kopite ya kobamba donc na pesoka ba mbote belé donc nzamba Kongo na biso azana na libota na mobimba donc bah c'est bon. Na pesi su mbote na yemo ko bazo benga lokola invisible kuna na mboka Londres. Mobundeli munene ya mboka Congo. Donc to pesi oka ba coup de fleurs, ba coup de chapeau, ko lembate, garder toujours bonne volonté ya ba travail oyo ça puisque ba koko ba loba déjà que ba ko utiliser ba nzoto na biso. C'est que biso na ba personne physique to mona ke za biso mais na minute to zali recommander na ba esprit planétaire divine ya bako na biso ne mtezo tambusa biso pona to remplacer makambo oyo ekopesa orientation sika. C'est que biso muto ko accomplir nyonso te esprit bako ko ya pona ko se manifester et pesa accomplissement de biso ko to ko gérance ya makambo wana en main to tambola na yango. Ya ona biso ke na pesi oto zo ko benga lokwa mbote na yemo mbuta mangasa kuna na mukili Amérique na oto benga Chicago. Donc na pesi susu mbote na ba messager nyonso tu kuna na Kinshasa to lembate na makambo balobe ke nzalezo ya mokili mobimba elingo ba ke yo mtoza na France yo mtoza na Europe yo mtoza na États-Unis yo mtoza partout bakoko bazo kanga déjà batinel nyonso oyo ko pesa mundela za teti ya konyokola kabiso ça veut dire bazo tondisela sikoyo batu mwindu kuna po babenga geta ya okanga batu mwindu donc oluki batu mwindu na makambu okozwa problème et ko surcharger yango moto linto yembaka nzembu moko ya makambo etali likambo ya Kimbangu botika kokosa ye azali motindami ya nzamba bakoko likambo ya Kimbangu botika kokosa ye azali motindami likambo ya bakoko botika kokosa bango bazali batindami ya nzambya mpungu likambo ya Kimbangu botika kokosa ye azali motindami Kimbangu motindami ya nzambya mpungu Kimbangu motindami ya Mungu Baba Kimbangu motindami ya Onyashongo mvuluzi Kimbangu yo oza motindami oza mobikisi mvuluzi ya loposo moyindo bilenge messager baza batindami
ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moindo donc topesi mbote mokili momba baolanda biso nzambe akokona biso ata mwana mopepe na ye mpona kofongola bongo ya bato bisika bikangami esosola mambi nini oyo etali biso loposo moindo sanke toboya mutu mosusu me toluka tocontacte sikoyo bavéritable esprit na biso divine lokola nzambe apesi biso deya basekele wana nyonso toluka sikoyo totombola yango biso nyonso baafricain to biso nyonso bacongolais mpona tolakisa sikoyo yenda ya makambo ekotia biso na nouvelle vie bai na bato nyonso. Merci messager Kimpulu Bozali kolanda toujours radio retour à la source pona bandeko o ba mesana kolanda biso vraiment pour continuer kolanda biso to PSP numéro pona bandeko oyo excusez balingi ko soutenir biso numéro eza 00212 624 724 804 wana eza numéro soko bengi directement au kwei na producteur ya émission oyo ezalaki wa bino molobeli Delouze ndeko oyo elongo na messager na producteur ya émission ko lakisa bino pe ko talisa bino bokoko na biso ba yindo mbote 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 na bino nyonso balandi ya émission radio retour à la source toza vraiment na posa ya aide moni qualité ya image oyo touti kosalela émission oyo vraiment qualité ya image eza nango bien te voilà pourquoi tozoko ya epa na bino kosenga boyede biso na matériel ata koza na appareil photo moko na kati ya ndako omoni que vraiment ebimisa ba image ya bien vraiment ko bosana te ko benga numéro oyo pour que otindela biso to oyede biso to ko soutenir biso na émission yo ya radio retour à la source toza na posa ko sala biloko ya bien mais pas matériel ezoboma biso caméra ezoboma biso boyede biso vraiment na caméra pour que to continuer na émission oyo ya radio retour à la source. Merci. Salugisiza date kikusalanga ikemberinga diri ya migeri ilomekanga ya yana di kamwana minafu